balabakilanga yoke ilondre yokozonga nakanga se motema ya warasone feliki bikono ono basele mélancolique. Ok, bon dimanche à toi aussi. C'est à Diallo, les boules, les angasuka, les bossons, les mailles. C'est à Diallo. Simane mailles. Simane mailles, les bossons mailles partout. Donc, hier, vraiment, on a habité donc. On a été bien fait. Ok, d'accord. Voilà, merci à toi. Maintenant, Wenge musique à maison mère. Ndingo tikila on a ndingo continuer le lot. Pourquoi ça pourquoi définir Wenge musique à maison mère ndini? Bon, Wenge musique à maison mère on a bien un centre de formation. Ça veut dire que Wenge musique les rois de forêt à orienter les musiciens, à former les musiciens, encadrer les musiciens. Si on a le bon d'abord, sauf si on a un mouvement, déjà les rois de forêt, on a besoin que les tyndés qu'on a besoin de l'idée. Au moins, donc ça dit, bah formons dans mon boutou, malamu, ma bé. Na malamu yanini, na malamu côté malamu zani. Côté malamu zani les rois de forêt c'est que la musicien espace ya Wemba, les rois de forêt sera lingio donc à former un bateau. On va pourtant dire que ngai kolongo na Wenge, tant na longa Wenge na suba ba tentation ça na tena suba pela ba tebele qui petit au fozala moi carbani mais tant on ça on comprendre que na beti pe concert na Chitemba na puis $100 mais ba baye ba ba kitambo ka ba yakito baba et fille les kitambo te te ba kitambo ba yakiti en plus na concert na ngai po mise bele ko balidere be ko ba beta piaka mélancolique yo ko bandika be maman piplé na $100 au moins nga de ville depuis na salle orchestre na beti na kitambo te. Ok. Et non, on a bêti na kitambo te na bandi premier concert na village Chitemba. Place on a ba VDD mo passa, mot de passe. Ba yi au sentir que ba elima encore Christian Luzaya dio. Au sentir que ba mettre de dondo donc cabinet ik ba. Au moins que tant na yesu hier na beta na Wileri. Concert mon a tché on a beta na Wileri. Surtout les ba 4 et tout ba ça on comprendre que ils a plus kitambo ça ma belé na donc kitambo vraiment belé na bi nga vona ya kitambo fona na stade Veleton. Ah papa, pourquoi tu vas au stade? Te za na nga bete. Na bete za grenani na nga bota na kitambo na koli na bandal. Na koli na kitambo bandal. Biso père azalaki nga père na nga zali magistrat. Père asomba ki ba parler belé. Nga na mona suka ya libota donc na bota na kitambo to ke bandal na zala kuna. On a baki ke tellement que fona bandana stade Veleton. Après na sinking na terrain absolument et municipal terrain allemand na terrain absolument pour monter na betina na terrain allemand ta pas venir ngai fallait pour pas mais nga sono ya na betina na terrain allemand donc la ligne te kana kota na batu musu et ça na nga beta les droites et le kasaka ezalaki mambo ya parti politique mo ezalaki wana donc ezali ke banze monini papa o ko côté so Vélodrome banze monini o côté la biso terrain allemand ka ya wenge yebo bona to yebi banze bono na pe abiete to message malembe voilà tant obi déjà wenge nga zali mona les rois de forêt nazamona les rois de forêt sur na beta na robeta pe nzemba les rois de forêt soit na robeta pe banze mona nga ya album soit na roya pe ba jilama soya na zoraki mwasiki tako centaine de terre c'est foya bando kende centaine ngalanda yo nanzikala kaka poso papa na bandamba souvenir etikalaki na sangisi pe na sali na ngomba donc ça dit que na roya pe papa Wemba na roya pe mai kitoko eto nionzo tomaze na mona moto nini ya mekana yote motema na ngai kangami motambo na yo mbapekisa batikala na sonio elongi nzoto esangisa basharme maze koleka banzela bato nyonso bakobaluka mama na etabulai donc omona ke nga naza artiste mpo na koose obika héritier batana babeta le 25 na stade des martyrs mais na 2 albums donc pour lakisa ke biso wenge ezalaka mamba kobanga te nga na posa te ke ona ebeta ndole par sentiment nayaki na lobanga obeta village Chitemba bababe kobeta banzemu nini
mais tant on a une bêtise finalement chez mana banda na banzembo na o na ne limite batutu ba se pela ke pesi ngako makambo nzembo na che o elegi na si bat muni concert na ya hier na beta nzembo na ngana mbela ikpolosi senti que babazo bina pendant qu'on se pela sa mutu ezali la musique est l'art de bien combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille mais ici to kopela on bo surtout qu'il faut ça na makambo faut na moto ça na masolo pour chapi baya batu baya c'est ça mais musique est classe batu bazoka te musique est classe musique est classe musique est théâtre qui c'est ça la musique nzamba ça la musique ndio za côté ni siko nga siko na siko na mutu aleki batu nyonso nani ikosi la nzamba ah papa oh nanenga tika biso to vanda bo aba connaissance na ye na lobona na vina ngayo na kosalela ye makambo asalela ngaye minene nzambo yo osatike ngai na kontaka na nzambe oui kaluka mbuka langa na kota ona na kene mais wana ogumba na pesi pe bambote ba banda ko gumba mitubu bakota kuna bien liseke te konekisha muni kaluka ona konekisha ngote te tonekisha te bien liseke to kesa maso zo aspirine kuna liseke pena aussi liseke te ane wakaluka bambote na bino to lela bino bon na ebite ngana bi kaluka za commune ba encourager na bi mona mambo ki cité ba encourager ba nini donc concert nga pe ya Velodrome et naza na concert sur na atmosphère nazo bossa et ça li le 11 février et ça na atmosphère zo signer makambo pena atmosphère stade Velodrome stade on a kolobela zali les 11 na atmosphère déjà l'atmosphère déjà mais quand j'ai on va aussi déjà publicité na bien sikoyo pour te comprendre bien ça le quoi toi on a déjà une atmosphère on a biso bita so moi 5 ou 4 biloko ko niata parce que so na niati au public telemi so na niati équipe te orchestre tout ya mission nyonso so na niati le ko boîte na ba vocal na octave ya likolo na omba na beta concert lobby et ça le misem so ko kata okima voilà Marie Paul wana manda chance pardon mon président et certain wana so wingi ma tous les ténoristes ba ye awa yo fanda ba ko vocal ote te ba ko yemba me ba lingo yemba ngoti dinara yemba ote te dinara za deuxième fois c'est bon chanteur moi ta yembi ba bloka ba tout les rois de forêt forment à tout à former à tout esprit chant et nyoso les rois de forêt forment à faire rigoler moi dès que faire rigoler tellement on a mis à l'obarazati ben héritier watanabe on a mis à l'obarazati siko ko mata wana yozo mata wana est-ce que musique biso to lingo ko kango musique ndetini ba yupi na biso ba rumba trap nana elo mono obeta ezobinisa bato po nje ko mata nje bato ezosimba te nje ka ifoza na se rumba trap nana nze mona imba ba soki moi saboti na maternité on comprend na imbango plus na se mais émission ya omba oyo toza ya salon d'honneur soko ye na biyemba awa okufa ya romoli donc faut ya kaka po yo ebika. Bonjour Omba, c'est un bon chanteur, un bon chanteur, voilà Ezo sa chair de poule. C'est Jonathan Saya. Oh, merci Jonathan. Bonjour Omba, moi c'est Béton. Moi c'est Béton. C'est Maë Sotega depuis Kingabwa. Un vrai chanteur, mais Ayemba, Aye Banina Nouti. Abangara Nini, Kisi, monde Oyo Ezali, Eza monde musique, a signé Kaka. Bane bele ba bima na simana bane bele ba bima na simana e c'est nipe abozo banga nini
te me na go banga te ni pe laksa ngabe pesa ngani mo nga ngo apesa ngani ngo ida lonso apesa ngai. Salut Omba, c'est Alaska depuis les métiers Kingabwa na sepe makasi koyoka koyemba na ye elengi yanda ku mobali toujours likolo. Voilà, maman Sogi naza na tante ya mouvement na ye comme chanteur. Aussi d'un musicien. Alors binini? Abia na tante ya mouvement na ye. Donc maman Sogi naza na tante ya mouvement na ye comme chanteur. Ouais mais non, nazo recruter petit. Nazo recruter. Pesa dresse. Nazo recruter, nazo recruter na Kitambo na espace binga mon pépé. Ça juste so outil derrière hôpital ya Kitambo, songo ki ne bandal. Na pharmacie, songo ki ne za na si ma école bolingani wana donc naza juste na prince wana na répéter chaque mercredi jeudi na espace ya mon continent biso Jean Lambert Mbole. Donc nazo répéter wana chaque mercredi jeudi et numéro na ya contact ezali plus 243 89 63 00 187 plus 243 89 63 00 187. Donc nazo profiter pe ba instrumentiste ba danseuse na pe na posa ba danseuse ba chanteuse na na posa na bino ba chanteur ou mbaka bien au chuba ba likolo mbaka deuxième voix mbaka ba voix tout na posa na bino donc boy to sala so boulot quoi. D'accord. Bonjour maman Omba, maman Sogi ezanga Junior Kita Mogoso na Bumbu. Yesa Arnold Basele awa déjà tomatisi babanderol azala kaka bongo mingi respect de vie. Ah, Junior Kita Mogoso oui. Bien. Na Bumbu ouais. Maman pesa ye numéro nanga c'est pour na conseil. C'est là pour na conseil. Bonjour maman, c'est artiste vous sa papa na santé pour na conseil maman. Na pesa nani numéro mon frère. Nazana artiste Arnold. Na pesa nani numéro. Voilà, bonjour maman Omba, c'est place Innocent Benari Bobazaye. Bonjour Omba, félicitations à Arnold, c'est le président Mouton na Kitambo. Ah, Mouton. Ah. Oh. OK, Arnold Baseli azoyemba kitoko. Arnold question mo yaki awa mena tangi nguna suka. Aïe. Voilà. Ils ont yabo ekota kote bokoti sa kote sa pona zo mari otanga mo. Voilà. Mon vieux Félix Kibikono lisa mokondi leka mokondi bon dimanche à vous mon vieux Félix Kibikono qui nous suit depuis quelque part. Voilà, on suit les clips le lion de Bordeaux, c'est ça de Barreau, voilà, le lion de Barreau et on se retrouve tout à l'heure pour continuer cette très belle émission. C'est parti. Bonjour Alex, c'est Lex. Maître Yik Pouloussi Eka. Papa Nakamien et Malia. De Jésus, écoutez mes frères. Le cœur de la reine Jennifer. Makambo. Makambo teme komi osanga habita ya bolingo. Teme sokante nesate laksaka baloso. Tenga nini okoki otala tevango. Maki Pouloussi. Apesa tose disfere komo kimanga. Ike Pouloussi. Kosa bolingo esilaka moto. Soko kuti enamba. Kinduma pema. Ike Pouloussi eka. Yango toki maka fidélité tonini. Palo ofesela kami balela mi balé. Maître Dani Koli. Palo ofesela kade personne. Motoka soke kasi moto. Elukaka bato basimika. Bolingo soke kasi moto. Basanti mekomanga koselane. Mena moto yo soninga. Tala na motema na ye. Soka soboya yo. Basuse komaka poma maître de don. L'assistant du chef. Basuse komaka maître. L'audacieux Kabango. Ezalaka pasi soki ososali toyifana melamo ya nzambe. Maître Michel Makengo. Baboyaka ndeko te quelque sans forme oza kaka ndeko na bango. Ikapulusa kama boyanga ndeka fona bolingo na ye. Pona bini efide. Eputa bolingo esalama mpona mbongo te. Semitema mibale tutana. Maître Tusengolo. Semitema mibale. L'argent c'est jamais joli. Mokolaka. Dadu boto. Posa mwese esilaka na moto. Soko kangi na mobali. Kindumba pema. Ike Pouloussi
eza fidelité tonini kolobesengaka mibale na mibale kolobesengaka depeso yango na mpona lelo libaro moto amibeko Maître Joël Makaya yonde bolingo na ngai amour love na ngai ike yoke wake sangalanga pona libela Maître Joël Mombabu Kassa Maître Larissa Mansoni limwayike fulusi soki komi etebi bolingo na yo lokola chapeau na église soki ezalaki ata kitambala mbele toyembi lokola mamelo Maître James Mavinga le Benjamin de la Cour bolingo ekomi malili lokola chambre frai soki ezalaki ata kodime batiango na kati ya rame Maître Pascal Moukala amour love amour love nangaye ike yokei wate samelanga pona libela Maître Jean-Pierre Passi Mazoa Ekeumbu Kolo Mabele yakanga na yo tovanda bamoko Maître Papi Ikunu yakanga na yo topema bamoko École bolingo eboyaka te pour basantima professeur bolingo nanga eza yo avoka ya motema nanga. Voilà, de retour sur ces plateaux. Vraiment, Bobengate, s'il vous plaît. Benga, nous sommes en direct. Il n'y a pas moyen que Tonine, Toyamba, s'il vous plaît. Un message. N'appelez pas, nous sommes en direct, s'il vous plaît. Voilà, c'était là les lions de Barreau pour faire plaisir. Tout à branché scotché, c'est du plaisir à Maître Hugues Pouloussi Eka. Voilà, tu dis que c'est du plaisir, on a Maître Pouloussi Hugues Pouloussi Eka, et c'est le plaisir, c'est le plaisir. Tout à branché scotché à nous suivre à travers cette très belle émission. C'est le plaisir à aussi un dialogue les Angasuka. C'est le plaisir à tout Boza et Belé, Bobengate, s'il vous plaît, nous sommes en direct. Tinda message na yo, question na yo. Tinda artiste Azawana. Voilà, tout retenu les 11. Les 11 janvier. Les 11 février. Février, voilà. Dans une atmosphère, voilà. Donc, ma ouais, ça va. Comment dirais-je? Non, on ça. Donc, puis il billet. Pour gagner au thé, maman avant. Ce qu'on a fait le tour, on a 2023. On a fait en 2023. On a côté déjà demande la brasserie mon attend la composate et ça proposition va déléguer mon va proposer ya brasserie mon na concert na chez Tembani bayaki na ndingi bazosinga senga na beta trop de to solela bango. Voilà, salut Omba. Voilà, salut Omba Potongo. Bon chanteur Asia Makaka na promotion élargie Mukoko depuis Montikili. Babi Sia Makaka na promotion surtout. Merci. Voilà. Arnaud de Bassé, les mois na Mungala, Akende Liboso, mais respect toujours. Toujours. C'est Emedo Ilondo na Brazzaville. PC numéro nanga s'il vous plaît. Ah, na Brazzaville. Ilondo. Comment on est Emedo, pardon. Emedo Ilondo. Depuis Brazzaville. Abina PC numéro na yo. Voilà. Maman Songi, toujours Gelo Langi, depuis Selimba Festation à un autre bassin, à la Kissa, vraiment que Aza Penza Moana Koi. Aza Dakar reçu Wana à Rokene Libousou Festation. Voilà, salut Omba, nous sommes branchés scotchés, Brazzaville. Merci à vous. Koma Combo, voilà, Koma Combo, vous savez bien, de quoi Brazzaville. Salut Omba, Azana Makila Yaba champion. Azapé bon chanteur Aoumila na succès. Voilà, merci à vous. Voilà. Oazo Koma Combo, Combo, scotché, oui. Okangi photo nango tindi bien sûr, mais tinda combo na yo pour la secosa scotché na Brazzaville. Merci à vous de te brancher dans quoi Brazzaville na biki émission Makiasi. Bonsoir Omba, ezanga nego libota vraiment ngapé nazana na tante ya numéro na yi. Bon, c'est la numéro azo PC sous tout à l'heure. Bonjour Omba, azo yemba makasi
aya maluku azwa makambu eza kala mai na maluku bana maluku tsembe makambu ni yo pesa nani makambu ni c'est moi, voilà, c'est moi, maestro Tegra Angelos, toujours dans le baki pour Natalan Azanango na voix pe Azanango et loko nini ezo bloqué yé pour ayebana pour kin oyo et yebi to yebi vraiment te tala le lobby na filé na Patrick Beckham déplique kutu amemi kutu ba mission na poto ba yé na simana yé ba pesa makambu me yé kaka boyi yé amoni musique eza église a komi pena mulaye okoma ozo banga nini babi na filé ba bébé a pesa par exemple omoni ozo banga nini te asolo ligito ko parce que ba comprendre ati omoni déplique c'est mon ami c'est mon frère tu travailles tout depuis ba quartier là te déplique c'est mon frère abundita na simbaki azupe ngenge nandi me déplique ko me orchestre na poto donc ba congolais ba sala bongo donc moto bo sous-estimer na vie bon amemi orchestre na poto komi folanda ino ngala ko koma lo bi na filete c'est mon frère alekan zela na ye pese la ye c'est bon ma bonne chance et Patrick Beckham aussi c'est mon frère mon ami des souffrances tous à la ranaï de maman tout donc ça zela na ye bon ngapé na mon ndambu ko no ya donc na ko taper na ndenge na donc merci mon frère na ndenge ma bête quoi donc les opinions non. Voilà, merci beaucoup. Autant la caméra sur tout au bengi, tout au bakomi, tout au bazar branché scotché et pour passer numéro de téléphone, adresse, est-ce que bakoko zo pona bato bazana besoin ko intégrer groupe au pesa ba dédicace boto kabwana. Merci encore une fois à vous tous vous ébélés. Merci à maître Hugo Pouloussi Eka, un très beau dimanche à vous. Voilà. Ouais, donc avant la bande on a repéré ça dans ba numéro on a contact ils allaient plus 243 89 63 00 187 aussi sous BIC plus 243 89 63 00 187 on a numéro nangai soit si vous continuez la chaîne nangai YouTube vous mettez Arnold Bassel officiel vous avez information nangai nyonso donc n'en profitez nan ko couper ça mboti nangai na les lions du barreau maître Ik Polosi et ka donc papa na Damien et Malia motema maman Jennifer Makambo Pesio Bambote et na bosanité maître Dodondondo maître Dodondondo ya maman Ange merci fête de gars kitoko donc na bosanité Dédé Mopassa honorable Dédé Mopassa mo de passe vient absolument parler na Pesio Mbote et honorable Christian Luzaya de Azolanda ngai mutazo me manga Dubai vient na Christian Luzaya de honorable et Thierry Ngaibene Bogomès on a ya Bandal champion Wadol vient à parler en direct de Paris excellence Félix Ibikono ACP toujours en action quoi donc fiston Matifis na mwanda bana mwanda na bike bozaki na posa na ngai mais to changer moi date un peu par rapport à la production na zanango na royara pour confirmer bino quoi donc moi ça na ngai Gino Binga Joli Basele il y a zo bengi ko assistant Maï Lisa Mokonzi Ange Telecom Dajo Mungamba baza beli ba staff tout balinganga ba méchant baza ba irbe malinga bazali ba pasigola lito ya Mokonzi donc ba tout balinganga ba Serge Muyumba baza mo beli quoi. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à toi le lion du barreau, ils ont sur le marché des disques pour consommer un mobile de du barreau. Arnaud, c'est le gouvernement de la plateforme et tout à téléchargement. Bonne chance encore une fois à toi pour l'année prochaine.